Aïe, Ibrahim Yanzambe na nyonso, Mara Charlotte Puissant Verte, Naomi Mao Luta. Nabala, Charlotte Puissant Verte, oui, oui, nalela yo mama Charlotte, nalela yo naluba yo namatamba bia yo sala, mamona, ndenge bato balela yo okoko. Kama bien yo salaka okende liboso yazanga simate Charlotte amena na kati na bilanga na ngai oyo na mwana lipasi amukeli ngambuma pendeli atakotela te Charlotte Charlotte Pigeon Charlotte Pigeon na bala Charlotte Pigeon mwana dondo nalela yo naloba yo na mapamba bia yo salaka kala bamona ndenge bato balela yo okoko isemuda Charlotte abakwa simba nibani ebanga moselu teya natambeli yo sebona shu na mapamba bia yo salaka okende liboso nyozanga simate Charlotte amena na kwati na bilanga na ngai oyo na maneli pasi amukeli ngambuma eteli atakotela te Charlotte lisemoda libaka na ngai ya telo oyo ya pimbo nsolo kitoko nale atakoli ete bayibi yango Charlotte makamana komona ngala bana sanje makamana komona ngala mama japa mile esprit makamana komona mama Charlotte Pigeon Verte makamana komona Charlotte makamana komona nazali lokala moto yebase na nyaka na katikati ya sama ata kani makasi moya mama mwebima te Charlotte
motema bolingo tolinga na motema na yo koma kosala besalasala journée na ngai ya bolingo ezaya misemonite kasi monako ebakomela poison nasepelaka na batandasa bilengo pesaka ngai ntango ya kosuka yeyeye na motema manako maître chaîne à Londres. Papa Kali Nangola. Papa Kanuma oh. Na motema ngana koe. Na zatanga wana zitubero. Na mama na zasila ye. Sapona linga kaya Charlotte Malama. Sapona loba kaya Kevine. Mawa. Sapona linga kaya Dokase. Mawo. Maolute Feda mabodo silonda Bebe Yandi solanga yani Bengele simu Kamuno kafende gere Kadi kada Bengele simu Bridge galo na robe Basende ni kone sita Muhudu musakilo wa mumashi Mongo mufashila Enga na Yeah Aha fashila Yeah Mansalon tonzala katitoko Sara poche Mansalon tonzala katitoko Sara poche Ekengela ya soto Santa pute kosa wa Saki yo sako Lola kumbe kutu bakosa Mongo pesa ye Senkate Kursepa ya manda Bomote ya ya Bomote Bomote Salaka Bomote Bomote Salaka Depo, la medima, ça pète, ça pète, la bonne sanda, ça pète, la bonne kilengo, ça pète, ça va comme Mika, Minane, Liwara, le Katama comme Mika, ça va, c'est bien, mais pas le Nisayo, Sharabamina, Mawamina, ayanga bolingo na Kevin mawo ayanga bolingo na Versace mawo ayanga bolingo na Chanel mawo oyanga bolingo na Papa Kanuye mawo nyasa pete yanga nyasa pete nyasa kama mikami nene liwara lokata makama mikasa pa simba mwepo ningisayo sharaba binenga Ibrahima barangaye baba minga yo kamana no tenga bitande le kit oya mako ni manana te kwa pesa sila kata kata sokole ni boni mona ngata kata mambeta mana chérie loba oui bébé loba oui maoluta loba oui Kevin mawo loba oui Ibrahim là-bas oui Maman Charlotte Pina là-bas oui Igente Samba là-bas oui Tony Twingy là-bas oui Mabeda là-bas oui La Medi Mawa famille Mao, il était comment? Famille Mao na Londres. Yaché na Londres. Papa Kali na Luanda. Papa Kali na Angola. Il était comment? Il était Kanou Mao. Juvenal Mao. Versace Mao. Dorcas Mao. Hippo Mao. Mao Gaz. Il était comment les amis de Londres? Jenga Basilo après. Sezuka, 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 Sezuka. Ouais. Ah, Missy Kitoko, Balobi, il est maintenant que comme il est fini, à mon canal de soutien. Yuma, Toronto dit. le quoi tu étais, Joe.
Mao Luta, Dorcas Luta, la bosse en libinoté, oui ça va battre travers squelette, Ibrahim Milan Zambé, le morosomo na ban en dernier bazo travailler, donc toujours, tout ça la vie sera stand-by, toujours répéter à Rwanda, toujours cause il sakaka, idéologie, ndenge sala kaka, bobo japonais yo, tout ça la musala maman Charlotte Pigeon, vers na London. L'Angleterre, bobo japonais yo, Mao Luta, Dorcas Luta, Kevin Luta, Binotou, Nalinga Bino Mingi, Juvenal Luta, Binotou Nalinga Binotou, Binotou Nalinga Binotou, Versas Luta, Binotou Nalinga Binotou, Plamedi Luta. Bino tout na lingara bino donc voilà quoi. Naomi Luta bino tout. Papa Kali na Angola donc bino tout na lingara bino. Ils ont travaillé squelette, les squelettes qu'ils ont travaillé ensemble ils ont à Rwanda. Ils ont à Rwanda donc ils ont travaillé dans Bisoba à Londres. Ils ont à Rwanda donc sœur na Kwani à London. Bisoyo tout ça déjà. Salon José Mambouya. Tony Twingi, José Mvwemba. Ah, Tony Twingi. Au boss na bobo japonais, Tony Twingi, au boss na bobo japonais. Voilà quoi. Merci. Ok.